Nyonso bolanda ngai nde jeune homme oyo batuta na mtomabilu ya l'État na hôpital général Kinkanda. Na passé message au na président de la République, notre président Antoine Tshilombo Kitsekedi, notre président de la République démocratique du Congo. Papa na passé message au parce que yone otailanga likambo oyo. Parce que naza papa ya 3 enfants na mwasi toza na hôpital général Kinkanda banda na 8e mois baniata ngai le 8e mois ti lelo bakatinga lokolo camion ya ba prisonnier oyo yaki kotika ba prisonnier na morgue mwana moto akufaka sur place ngai ka mutu na bikaki bakatinga lokolo ti bakatinga lokolo ministre de plat papa Roger Azalaka atikela ngai 100 000 francs banda tika 100 000 francs bakenda même pas suivi baya kotala nga na hôpital même pas na mona visite ya membre ya gouvernement aya kotala nga na hôpital général Kinkanda ili koloba lokwa naza abandonné na sali ba image ti bayo kofuta facture ya hôpital 5 600 000 au hôpital esengaki mpona état na ngao na kino nde bakataki lokolo mais naza na mwasi na bana na hôpital Kinkanda na vivaka na bana na ngai awa na mwasi na ngai ndako nazala babimisa ngai kolia pasi na hôpital makambo nyonso pasi na hôpital gouvernement eyaka kotala ngai te ni maire de la ville ni gouverneur na biso baya komona ngai na accident oyo esalemaki na face hôpital général Kinkanda. Notre président de la République papa Antoine Tshilombo Kitsekedi papa tala eta na komi nango lelo bakatinga lokolo tala eta na komi nango papa na koluka wapi mpona via bana na ngai kolia pasi na hôpital bayaka kotikela ngai eloko ya kolia te mwasi na nga koma mandi akenda kosengaka na bandeko puke ngai nazwa moya kolia nasengi mawa na yo papa Antoine Tshilombo Kitsekedi papa mawa na yo ezala likolo na ngai papa nazo souffrir ngai na mwasi na bana na hôpital général Kinkanda yango na osenga mawa na yo papa mama Denise mama ya baorphelin mama Denise mama ya baveuve mama talanga leo na komi handicapé mama na uti chauffeur na bande koluka mpona bana na ngai batangi classe te na misisela ekosala rentrée scolaire te na tala lelo vi na nga ndenge ekomi mama apangusanga ma ya misu mama Denise notre première dame de notre pays mama nalingi message oyo ekomela obisika nyonso oyo ozali na mboka ya Kinshasa nasengi mawa na bino nyonso bokolanda ngai badepute provincial badepute national mawa na bino ezala likolo na ngai ndeko na bino mobali vanité de vanité na se na moi oyo bandako ya minene bajip ekotika mutu moko te akokufa oyo bakotya jip na ye na kati ya cercueil ya za te mutu moko te akokufa oyo bakozwa mbongo na ye batye na kati ya cercueil ya za te vanité de vanité nyonso toyaki kokuta yango na se na moi mpe tokotika yango na se na moi oyo ngai na souffrir l'État akomisi nga na état oyo lokolo bakati yango na osenga na première dame mama Denise mama tailanga likambo oyo nazoka pasi na hôpital général Kinkanda kolia pasi ngai na bana ndako nazala babimisa ngai gouvernement yaki kofuta facture ya 5 600 000 bayo kofuta facture même pas baya kovoir ngai balobi même pas liloba moko même pas visite a na nga na hôpital nazo souffrir mama Denise mawa na ezala likolo na ngai nakosuka wapi na bana bapesaki nga 2 mois koto oyo pota oyo etikali ekosila nde nakotaki salle d'op
balobi pota o dans 2 mois nakokenda nga ndako nakokende wapi ngai na mwasi na bana ndako na manda kofutela babimisa ngai na eta o nakobanda kolukela wapi. Ah première dame mama Denise mama sociale mama ya baveuve mama ya baorphelin mama talaka na ngai lelo nakomi handicapé to mabilu ya leta nde ekomisi ngai boye mama pangusanga ma ya miso yango na osenga mawa na bino ezala likolo na ngai mawa na bino ezala likolo na ngai nakokende wapi ngai na mwasi na bana